bonsoir, bonjour, peuple congolais, peuple de Dieu. Nzambe abattre la bino, Nzambe a protégé tous les peuples congolais, bisika bipai bozali, o bozali mokili mobimba, Nzambe abattre la bino. Ezali toujours frère na bino Romeo Kianga. Oyo Nzambe apesi makoki ya kobondela mpona Congo. Tokofanda kimia te mpona bolingo ya Congo, tokolemba kobondela te. Mpona bolingo ya nation tokotika ya kobondela te, tokobondela kaka. Parce que Nzambe nde apesi biso makoki ya kobondela. Peuple congolais bisika bipai bozolanda ngai mokili mobimba. Nzambe azala na bino, Nzambe apesa ba congolais makasi, apesa ba congolais mayele, apesa ba congolais sagesse. Nzambe azongisa conscience ya ba congolais ezonga na kati ya congolais moko na moko place bozali. Toyeba ke tolinga mboka na biso eza na mutu musako ya kobikisa mboka oyo te. Yango bomoni trompete beti ngonge ekoki po ete Congo etombwama, po ete Congo ekende musika, Congo ekoma Congo ya kala. Yaya ezosenga kaka yo na ngai totelema tozala uni. Pona bolingo Congo to abandonner Congo te, pona bolingo Congo to lâcher Congo te. Biso nyonso ba politicien ba opposant batu nyonso tozala uni parce que tobundila Congo oyo, Congo elonga bitumba. Nzambe azala na bino, nazobanda bongo te na bani kobondela d'abord. Nzambe natomboli loboko na nga, loboko na lobaka eza ya nga te, na bonzoto ezali ya nga, me na molimo ezali ya nga te. Seigneur nkolo tika te loboko Nzambe nguya ekita na kati ya mboka Congo. Jésus, yo ozali le tout puissant, incomparable, c'est toi. Yo ozali véritable créateur. Yo nde oza Nzambe osala Congo, yo oza Nzambe opesa biso mabela Congo oyo. Seigneur, soki yo te moso ita kotikala kozala te. Tika te bitumba nyonso ezobunda na mboka Congo, Nzambe alola longisa biso. Bagere tobunda Seigneur, ezali bangunda bana poso kobotela koyiba oyo bomengo opesa biso. Maintenant bana ko s'en charger na bitumba oyo ya biso tokoka te tolonga tango tosengi renforce epa na yo. Nzambe alola yo ndo pesa ordre na mbisi sanza Jonas. Lelo soko pesika ordre bitumbo gere kosila. Nzambe alola Nzamba miracle na tiki FARDC o bazana fro bazobunda bitumba. Nzambe pesa FARDC makasi, pesa FARDC makasi, pesa bango makasi babunda bitumbo balonga ngo. Fongola wazalendo misu babloke batu nyonso bayibomaka Congo. Bisika bipai bamboka oyo Rwanda récupéré na kati ya Congo, ezala Bulaganda, ezala partout na basisi, partout na yaya. Nzambe pesa wazalendo makasi ba récupéré mboka babengi Bulaganda. Loboko Nzambe nguye kite na kati ya Bulaganda. Baba wazalendo ba récupérer au nom puissant de Jésus. Nzamba makoki, Nzamba ba capacité, trompette beti, Nzamba bikamwa, tika te biso ba Congolais tozala ini, tolinga mboka na biso, pote mboka na biso avancer na kombo na Yesu. Peuple congolais, tozali na Esaïe chapitre 52 verset 1er. Nalobi Esaïe chapitre 52 verset 1er. Kuna makoma Nzambe ezali koloba nini? Prophète Esaïe azoyebisa peuple à Jérusalem. Bato nyonso peuple à Jérusalem balembaki balalaki pongi balembi bakoma fatigué. Yaya balembaki na bango. Prophète Esaïe azoyebisa peuple à Jérusalem. Peuple botelema, tolali ngonga molai totelema. Totelema bitumba tobunda biso mo tokoka te biso totelema tolonga na distraction. Yaya peuple batelemaki babani kotelema bo balalaki balamuki bo bazaki na distraction ya lisulte. Yango peuple congolais tolonga na distraction, tolonga na ba sentiment inutile. Yaya bitumba tobunda ezosenga biso totelema. Peuple congolais botelema, trompette beti, trompette beti. Et comme moment Nzambe azotombola Congo, et comme moment Nzambe azosala miracle na kati ya mboka Congo. Ezosenga yo peuple congolais bopoza te biso totelema tozala ini, totika makama buya biloko ezanga tina, tolala pongi te. Peuple congolais muta kosa bino te, comme moment trompette beti. Congo lelo soke bongi yo pe okobonga. Congo lelo soke komi malamu yo pe okoma malamu. Parce que eza mabele na yo.
esprit na yo il faut tout na mabele na yo. Esprit na yo il faut ebala na mabele mboka na yo. Soki esprit no ebala na mabele mboka na yo wana nde siko kozala malamu ngo. Prophète Esaïe azoloba telema. Ekomi moment nga nazoloba peuple congolais to telema tozala ini. Po tobunda bitumbo tolonga ngo. Tofanda kimia te. Tozala kaka kofinga koloba biloba loba te. Tobuna na misu makambo ndenge ezokende. Nzambe ndenge azomema makambo ngo. Nzambe ndenge azosala na mboka Kongo. Nzambe akosaka te. Nzambe atikala kokosa mutu te. Nzambe so alobi eloko ekokisamaka. Guerre ezosila. Pasi oyo tobanomona Kongo ezosila par la foi. Yaya kondima eleki nyonso. Soko za mutu akondima. Yaya eloko mo na vie ekomplike te. Zala na kondima Kongo ezobonga. Zala na kondima makambo ezosima. Guerre ezosila. Ate bunda banda kala guerre ezosila. A cause kondima. Yaya nalobaka Nzambe nde so apesi ordre makambo esili. Nzambe aza mokonza milimo. Nzambe nde akontrolaka tout. Omoni ka FARDC nde baza wana. Nzambe so apesi ordre. Rwanda apusa ata muke te. Rwanda arenie ngonga mulai na mboka Kongo. Arenie abomi adetruit yibi. Me komi moment Nzambe nde apesi ordre. Ekomi moment trompete ebeti. Nalobaka ba prier na bonde la bonde église kango te. Ministre Patrick Muyaya. Ministre Media Patrick Muyaya. Babiloko il faut eleka na media na biso local. Babiloko kitoko bo il faut eleka na media local. Yeba na kolega ka de internet il faut eleka tina media local na biso peuple ba yoka. Peuple ba mona bilembo batatembe bazali mboka Kongo ezobonga. Nzamba pesi Kisekedi force maloba. Bateau de commandement. Eza epa Kisekedi. Trompette beti. Makama mboka na biso yo changer. Vie ezo koma normal ezo changer. Kureko koma stable banzela kitoko efo salama na Kongo. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nanga yozali Nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nanga yozali Nzambe. Kumbama, Yahweh, kumbama, Yahweh, kumbama. Yesu zali Nzambe. Kumbama, Yahweh, kumbama, Yahweh, kumbama. Yesu bongani te. Kumbama, Yahweh, Yahweh, kumbama. Yesu zali Nzambe. Kumbama, Yahweh, kumbama, Yahweh, kumbama. Yesu zali Nzambe. Mama, Yahweh, Yahweh. Yesu zali Nzambe. Kumbama, Yahweh. Nzambe, Yesu aza Nzambe. Miracle Nzambe ezo manifeste. Bisika bipai FARDC bazali. FARDC Nzambe apesi bino ordre. Bon récupérer tous les territoires Rwanda kanga na mboka Congo. Tous les territoires Rwanda a renyeki na mboka Congo. FARDC Nzambe apesi bino bateau de commandement apesi bino makoki. Nzambe apesi ordre bisika bipai mboka nyonso Rwanda botola. Ezala bulaganda. Oke bino bokoma kate. Na Kongo na Yesu bokoma tina kata mboka bulaganda. Bo récupérer bulaganda. Bisika bipai nyonso na ba frontière RDC. Nzambe achelo boko na nguya. Loboko Nzambe nguya ezawana. Ezo aveugle tous les Rwandais. Ba Rwandais ba M23 Nzambe oboma bango misu. Na Kongo na Yesu parce que bino FARDC bo renier. Parce que bino wazalendo bo renier. Na Kongo na Yesu. Bo aimé mission oyo. Bo partager mission frère Romeo. Bo s'abonner na Romeo Kianga TV. Bo partager mission oyo Nzambe azala bino. Trompete beti. Kisekedi na makamu na maboko na Nzambe apese bateau de commandement.
yenda eko bongisa mboka oyo. Yaya boboya bokita bozomona miracle Nzambe. Nzambe abengisa Kisekedi pamba te na mboka oyo. Lelo bato bazofinga Kisekedi bazoloba n'importe quoi. Yaya naloba na bino kaka Joseph lelo Joseph ba maltraiter Joseph. Famille Joseph bandeko na baboye bateka Joseph bakanga Joseph bamilia Joseph. Naloba yango chaque fois tokotala ba fruit bokomona bilembo. Nzambe azala na tous les ba ministres. Nzambe abatela ba ministre basa musa malamu. Nzambe abatela Costa Mutamba. Nzambe apesa suma kasi Costa Mutamba. Nzambe a protéger yo. Nzambe abatela ministre intérieur. Jacquemain Chabani Nzambe abatela yo. Nzambe abatela ministre média Patrick Mouyaya. Gouverneur Patrick Mouyaya. Nzambe abatela tous les peuples congolais. Place Bozali Nzambe abatela bino. Nzambe a protéger mboka Congo na loboko na nguya. Nzambe akita nguya na kata mboka Congo. Nzambe abatela Daniel Bumba, gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba. Nzambe abatela bino nyonso. Nzambe abatela Eliezer Tamwe Mwamba villageois. Peuple congolais nyonso Nzambe a protéger bino apesa bino kondima. Bobanga banga te, mutana Nzambe banga banga te. Nabondeli mboka Congo éclairé. Déjà Sinel courant na Congo na bisese ko kenda kanet ba eza capital courant na capital kenda papa mabongo te. Yana ba pays musu ba sala courant na biso baza stable. Mais biso wana kinna kisasa courant eza stable te. Courant il faut comme stable. Et loko ni esalaka courant kenda na yebaka te ezaka nini. Ba machine ebebaka. Ce machine est bien pour machine à sika pour courir dans la stable. Courir comme un stable moula nini na kata villa Kinshasa. Embouteillage. Yaya, na lobaka ngo embouteillage na villa Kinshasa, ezaka embouteillage normalité. Ya na embouteillage ya kindoke ezali ba sirène balamuka na butu balobaka basaka basala ba cérémonie ngo mona embouteillage ndenge banaka ndenge eyebanaka te. Meto ni to luka po to file to ti embouteillage na villa Kinshasa. Ba stratégie to kosala po to si embouteillage na villa Kinshasa pe sila kabe ko ba embouteillage sila. Nzambe abatela bino nyonso abatela ministre premier ministre Mama Julie Tuluka. Nzambe protéger bino nyonso tokutene miso ezoya na kombo na Yesu bonto lobi amen. Nzambe azala na bino. Bye bye, ciao.